prophète n'est pas un prophète de blagues avec lui. Vous comprenez? Il y a baza, il y a aventure. Il y a un lobby, les noms qui liboso, il y a un pétard, des niles. Mais on pense à Benga, bazali, le temps de miracles n'est pas encore passé. Dans le gouvernement, dans le Moto, Moko, Azokula. Mais on peut s'en aussi. Moutouana, Komone Banina, Namoni, Akoufi. Salut Congo Suisse TV, c'est moi, votre humble servante, encore une fois. Naye liboso na bino pona ko solo la bino makambo etali ya mboka. Bomesana komona nga trop terrain, bomesana komona nga na bayike na bomona nga yo fanda boite. Mais cette fois-ci, na fandi pona ko solo na bino et surtout ces derniers temps makambo ezo sala mingi na mboka na biso, ba M23 bali kotika biso kimiete. Mais écoute chapeau, na FARDC bazo bunda elongo na population mobimba, population ya kini awa tomani mokola lobby ezaki ya kobeba baza kobunda toujours pour tolonga to maintenir mboka na biso ekokabona te tokozala wana 10 jours au jour tokotikela yango bana na biso ata 1 mètre tokokabula yango te na yango toza bongo na mosali ya Nzambe na ye tokobeta masolo tokosolola position na bango basala Nzambe eza lolenge nini vis-à-vis la nation congolaise. N'habitez bango ba pesi biso mu Congo. Bango pe basambia na biso to bango va croiser les bras, je ne sais pas. Mais avec notre prophète, to kobetene masolo ebele mais sans plus tarder dans le bi mbote prophète. Mbote maman journaliste. Et c'est mon mingi ya koyamba yo na kati ya plateau na biso. En tout cas, on a fait dans le Seigneur, Nzambe a pambola biso. Tunto yebana ni prophète yazanani kombo pesa sur internet nestu ba yebayo. Ouais, nga kombo nangeza prophète Rash. Prophète ya solution. Prophète ya solution. Ouais, lorsque Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit tu es un prophète de solution, c'est-à-dire nous sommes un cas spirituel. Nanzila na yo akozwa solution. Moi babenga ngai prophète Rash, prophète de solution. La ngala mosakoli ya solution. Mosakoli ya solution. Ah là là, ça tombe bien. Il y a le bi aza mosakoli ya solution. Par rapport à ma solo na biso netozali koloba position ya basala Nzambe vis-à-vis na nation. Yo loko zali mopesi na solution. Position na bino ezali lolenge nini? Bino boko sambela to bino boko tala biso kaka boy. En fait, par rapport à la nation congolaise, topé na kati ya mboka na biso Congo, position ya prophète, to position ya église, na kati ya nation oyo, eza vraiment na considération te. Vous savez, dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, bah, ezaki na 2 personnes où ba wane ko diriger le pays, c'est-à-dire ezaki na mutabane ko confirmer roi, ezaki prophète. Tu vois, dans le confirmer roi, ezaki prophète. Pour roi azwa place, pour roi Kambamboka, il faut prophète ayo pakole mafuta. Comme si on remarquait que Davidava comme roi, ou soit Saoulava comme roi, il y a qui peut pakole mafuta, c'est prophète Samuel. C'est-à-dire le président ou le roi était à l'écoute du prophète. C'est-à-dire avant président ça alikamba, avant président s'est manifesté, il faut d'abord ayo kanani prophète. Parce que banda kota moula bongo. Dans l'ancienne alliance, tu as 3 catégories. Tu as un sacrificateur, tu as un prophète, tu as un roi. Il y a 3 personnes qui ont dirigé le sacrificateur. Rôle est pour kozwa nyama to libonza o ba na Nzambe ba oya nango ba kende kopesa ngo na Nzambe po na Nzambe kolimisa masumu na bango. Prophète rôle nezaki kozwa ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire azu ko Nzamba zoloba aye nango aye koyebisa batu, puis roi rôle nezaki ya ko diriger population. Mais na bango bisato wana mutazaki plus pour ne pas dire considérer, mutazaki plus so ba na ko yoka c'était prophète. Parce que les prophètes, un prophète c'est
aza lito ya nzambe aza liso ya nzambe aza monoko ya nzambe yamoni prophète avivaka différemment na ba ministère mosusu tu vois nous avons les 5 ministères tu vois le ministère prophétique ministère doctoral ministère pastoral ministère évangélique na ministère apostolique mais na 5 ministères on a remarqué que un prophète avivande au mona que prophète a 47 zamba mona ofa na zamba on la tabilamba différence c'est-à-dire ya tambo na kandenge nzamba zo instruction donc Israël ba kokai ko sali kamutie to roi kokai ko sali kamutie ça il faut consulter les prophètes maintenant dans notre pays le problème c'est quoi les prophètes ou les hommes de Dieu ne sont pas considérés tu vois les hommes de Dieu ne sont pas considérés il y a d'autres choses ils ont comme en mboka oyo les autres d'accord tellement na Congo Suisse a na zolo na biso que maman na ngai j'ai un message pour le pays ou j'ai un message pour le président de la République son akei kuna bakota ngati bakota ote au moins position ya mboka o par rapport à basa nzambe basa considéré que disons to lo babongo oui l'onction n'est pas considérée dans ces pays or na ba Nigeria ça différent na ba Nigeria même président yo kaka mosa nzambe OK papa bongo motune ezali boye bino pe na moya ngambo na bino kaka ndo mtikoloba na Israël babandeki ko wendre basala ba prophète non ba bandeki ko wendre et bongo siko bino moko pe ba prophète ngo pe to considérer bino ndenge ni suite à comportement na bino to ko tali to ina biso et pas na bino mais bozo pesa biso na suka nango moné desi to ba résultat moko za valable te natanga moi ba kombo mo muke to pesa ki bande ko na biso bon l'élection où tu koleka batu ba dirigeant comme ezaka bino basala nzambe bien to ba onosaka biso ba président ainsi de suite mais à la fin de compte tozo mona solution te yango peuple non to koyoka bino te fo biso moko pe to misalela bozo mona ngote bino moko pe na bozo bebisa makambo non wana ozoloba wana raison bino moko bozo bebisa pe na makambo il y a des faux dollars il y a aussi des vrais dollars c'est-à-dire quoi Jésus zoloba bo botika ivré na blé et cola ensemble mais tant que moko mettre akoya akoyeba kuta différence vous comprendre ba koyeba un vrai serviteur ou un vrai prophète mbuma ba yeba ngona nzete mbuma nzete ba yeba ngona ba mbuma nango ba acte au prophète au sala ba makambo ça ndebo comprendre que il est faux ou il est vrai na yebso na Congo il y a des hommes de Dieu tu vois il y a des hommes de Dieu au soit le ainsi dit l'Éternel est rataraté nati ngai na yebi tata na ngate na yebi mama na ngate na koli na orphelinat soki na zabo lelo za grâce ya nzambe na koli na orphelinat na yebi tata te na yebi mama na ngate nde na zabo na yebi famille ya papa te mais o bazwanga o lelo na kimkolo na ndimaka bon parce que na yebi te tu vois mama na ngana mona ete papa na ngana mona ete nzambe azwi ngai orphelinat polisi ngai lelo akomisa mosali yango biso beto na fardeau ya rejoindre bana bon fait to sani to kamba bon parce que biso be bakata ki biso tant nzamba beninga ayebisi la prophète solution maman biso to na prophétie to sangisi kisité to na prophétie to continue ma kionate to na prophétie que so to bi ainsi dit l'Éternel au monde likamo après ba jour et pour qui ça après ba jour oui mais ce problème est ça ba les non ba les bosso na biso ba bomi déjà moi pas peut-être est-ce que imaginer que catholique est plus considéré que réveil la kata mboko oui pour bango soki ba lobi ba sango bazo bundela mboka tandis que bino ba prophète ba sala rapport na ba poche na bino au monde c'est différent cela ba prophète pour la zone ba il y a des serviteurs des ventres pour ba ye ko luka mongo pour ba laisser ni mabuna na bango mais il y a aussi des serviteurs que Dieu a appelé tant Elias zole la lobi que batikani ngamoko comme un prophète batu ba prophète nyonso bafuka melibal nzamba yebisa geni tu lis la Bible nzamba yebisa bi attention ne dis pas que tu es resté seul je réserve encore 7000 prophètes pour bafuka melibal na Congo il y a encore 7000 prophètes au bazana na vrai bo ba ainsi dit l'Éternel il y a solo on va repérer sa solution na likamu ya moka na biso bazali le rôle la biso au pourquoi on va biso parce que muto lo ba na place na ngazati il faut à part yo muso azate na lobi bazali na je na bi 7000 bazali na za na posa vraiment ya kutanga ba komo na monte mais na biso ki na kata mboka o basala nzambe ya solo bazali à l'occurrence na ngamo prophète Rach na za serviteur nzamba benga
nakuta na nzambe na makambo nzambe alobelanga so nayebi so likambo tie tembe omona yango. Donc nous sommes comme ça. Donc likambo on oloba oh maman nanga journaliste mboka oh toi na mépris onction. Onction est à considérer. Pourquoi l'onction n'est pas considérée? Parce que ba pasteur ba mon vis avec ba comportement na ba l'occurrence ba lene na biso. Ba sala ba pétage, ba sala ba nini toute la internet. Donc ba neme ba tapoto ba nimara li soute ke nzamba sala. Ba comme ça ba ben crédible. Oh Bible so ba le temps des miracles n'est pas encore passé. Tu vois? Ba comme ça ba ben crédible. Mon maman mo abenga ki boye o satineli o mbongo bo sambela yo oyambeli sur la téléphone ti. Parce que maman a eu découragement. Tu vois, dans Mboka Oyo, nous avons le mépris de l'onction et puis nous avons la guerre contre les esprits. Nous avons mépris de l'onction et nous avons la guerre contre les esprits. Maintenant, attends de me poser la question. Quelle est la guerre contre les esprits? Quel est le mépris de l'onction? Là, je vais expliquer. Expliquer de rôle ou non ezani. Oyebi. Pour esprit saint, je ne sais pas. Eza l'esprit démoniaque. Eza l'esprit aba héros au babunda contre babunde la mboka o. Donc bazo réclamer biso. Bazo réclamer biso pourquoi? Parce que mutu nyonso o ya bunde la mboka o me ba négliger yeba esprit na ye. Eza de sengoti. À l'occurrence, je peux vous dire quelque chose. Vous croyez que Mobutu Tiaza na Maroc, Akunda Makuna, esprit les années 5. Prophète. Non, il a fait. Est-ce que Mobutu a fait Mabé na Mboka? Non, il a fait des choses. Son martyr, c'est grâce à Mobutu. Nous avons Paul Maréchal. Tout ça, c'est un effort, malgré Berer, na Kunda Malibanda, na terre na musulman. Donc si pour na bino ba prophète fo nzoto ya Mobutu nous avons la guerre contre les esprits. Ba tunyo so ba bundela mboko bazaka maîtriser. Mobutu fo ba zo misaye ba kundela mboka. Donc so bazong si Mobutu guerre à Rwanda Kimé kokota et puis eza ba jeune so léopard ba beta balle makasi na mboka oyo mais ba récompenser ba ngote. Ba msu ba kufa na banda kuna ba saba mai. Mais gouvernement, ministre de sport, on y a un monde na bango, on fait récompenser bango. Quand pas toi, bon temps bon la bozana qui met na oya biso ainsi dit l'Éternel, Mboka o RDC. Ils a passe photo sur Coupe d'Afrique Cannes, la Cannes. Prophète, c'est là non pardon. Ainsi dit l'Éternel. Ils a passe dans RDC photo sur Cannes. Date au Betty Cannes 2025 to rejoint 2026. Sur 2020, sur 2025. Non, 2025. To rejoint à date au commis na finale to rejoint. Comme si na bokoma na 2015 bokoma na quart de finale, demi-finale. To rejoint. Ah ouais, père. Chani to rejoint. Na bi Chan les Eurocains. Chan de 2009 ah ouais. Mais na 74. Dans 74, dans 77, dans les wana, ils en ont papa moko bazula bino te kan. Mais bon négligent bango. Mais ndaya bakunda ki to lobi bon ndaya bakundi e kan. Yo yebi ndaya, tango lo yebi ndaya. Ndaya souffrir. Ndaya otamo na 20 na makolo. Ndaya souffrir. Mais akina bato bando ya mbongo na ye comme biter ya kan. Bato na balia mbo boko la bana bango. Tant à coup finir va considérer va kundi mais qui est vivant maman quoi c'est nganazo kemba na fanda na ki manteke na suka kuna yonde kuna ngoza na mbongo tant na kufo yo sela honneur wana ndaya yebaki ya ngoti l'homme de son vivant yango la personnage dans ça le baki et même nous vivants to lingana lorsque tout ça nani après ce qui tozu ba milimo ya banzoto ya bat biso to reconnaître bango on a des kimi ekoti même si gare ya Rwanda yo kana bisayo tangu boko reconnaître banali oziwana bazongi awa bopesi bango place lokola mokozi nyonso bokunda awa na honneur mais Mobutu bana na ye bazo bénéficier je parle des corps de Mobutu. Moi je parle des corps de Mobutu a servi cet pays. Mobutu a servi cet pays. Il est pas tiki biso na banyongo. Tiki biso na banyongo mais Mobutu a fait aussi des grandes choses. So Mobutu te metto na stade à Malunga te. Président Mokota leki ayo sa stade. Roban, ba misusu pour ne pas citer ba tonga ndenge to kana ba mboka misusu ba tonga ba stade kuna. Tu vois? Mais lui il a fait des choses. Son corps doit rentrer. Si ndenge ba vali kanza kozongi sa ata mine wana ya Lumumba. C'était des bonnes choses. Et reconnaître tous les léopards.
tous les léopards. Tout le léopard, on va jouer sur Cannes, il y a coupe, il y a Monseka. Bakel va reconnaître, Misou, le bateau Koufa n'a pas bien aimé. T'as la naoka passe, pour ne pas citer le nom. On a joué au Jamou, la Koufi, on a joué sur Cannes, il y a Zatozouara, troisième place. Troisième place, Nani, na Burkina Faso, na 98. Sur les histoires, Jamou, la Koufi, les liés qui a là. Mais ça fait mal. L'autorité qui a baillé bon considération mais joueur à mouya maillot peut-être à Tatika dans la journée on n'a pas voyagé avec au bêta pour Moko il n'était pas considéré mais dans ma temps l'autorité pour ne pas citer le nom, tout ça c'est les guerres contre les esprits. Non, les esprits bazo réclamer pour la boca. Ainsi dit l'Éternel. Tant que vous reconnaître Cannes, vous reconnaître ma joueur va bêta pour la Cannes, vous jouer à Moko. Je suis un Congolais. Vous jouer à Cannes. Vous reconnaître ma légende de Nyon sur ma ça qui place naïe, va considérer kaye. Bamsou bazo kufa na ba. Yo combien de joueurs ne pas ba kufa. Mais ba kunda pour na Moka o. Donc, guerre contre les esprits, à moi, va reconnaître les héros nyonso. J'ai un nom, Babunda, qui est Bunda box, garçon, là, il est comme avec, dans Mboka ou. Il Bunda box, na Gabon, à l'époque. Tant que Bunda box, à Bunda pour la yete pour la RDC. À Bundi, à Goka pour la liche. Garçon, à yé dans le ministère à sport, pour la ça m'a qui va opérer, mais si le monde a Barumbo, je crois, Michel Koufa. Il y a vu quand les garçons à Bunda pour la maman, pour la léopard, pour la RDC. Mais de là, que n'a pas bon à souhait, ma ça a été. So, mon d'abord, on t'a fandi, ma sœur. Ah, oh là, vous avez kimia. Oh là là. Vous avez la guerre contre les esprits. Il faut, en réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Il faut vous changer. Moka oyo, vous avez récolté. Voir même à l'occurrence, Mobutu, Fonzo, Tunesanini et Zonga. Donc, il n'y a pas à réclamer. Oui. Oh, prophète, bon, Yosa, prophète de la nation, ainsi dit l'Éternel, Nzamba Lobineni, on habite à Rwanda. Nzambe, Rolonga, Bitumba ya Rwanda, Nzambe salongi sabiso. Et vous, mais les 30 ans. Bitumba ya Rwanda, yokanga maman journaliste. Bitumba ya Rwanda, Nzambe salongi sabiso. Bibelo biboy. Sambela pour na moka na yo. Parce que bonheur, to obongano dépendre na moka na livre Jérémie. Tu vois, il faut obonner pour na payer. Moi je prie pour la RDC. Puis tu m'as dans ta malo mais et ça va Jésus salama na c'est. Nous sommes pas des politiciens de rôle bangoti. Et ça makam nzambe salongi sa biso. Alongi sa biso ndenge. Nzambe salongi sa biso kala. Et puis son nzambe alongi sa biso déjà datolo, je dis que nzambe salongi sa biso. Mais eza batu ne bako guerre wana eza suma nzambe te. Et comment guerre moko ya batu. Nzambe yango kokolo bateke miette pona batu. Nalobi ke nzambe salongisa biso so bocheka pratique lelo batu wana batiki ba jo ba sa na CCC wana esili na. Pe la RDC c'est eza pays à promesse. Pays à promesse. Et le Israël est comme RDC ça pays à promesse. Je te dis RDC aux homona, ils a pays à promesse. Ils a pays à promesse. Mais l'onction est méprisée. Considération ba sa nzambe ezati. Donc, guerre contre les esprits, des choses en sont rétablir en haut au monde RDC et au Matali. Et bon, pour beaucoup m'a considéré, ils ont 5 nini. Autant qu'on m'a considéré, premièrement, ça dépend du gouvernement. Binomo côté mais gouvernement. Oui, parce que comme yo comment, le gouvernement n'a besoin pas yambayo, il faut ça élever en dignité. Bisous toi na mbongo te, nous avons mis tout que belete, oui banate. Bon, il y a l'insi de l'Éternel, il y a solo. Il y a des gens qui ont un secret à Moka ou Nzambaye Bisaï dans le bango. Attends, peut-être que comme il a bangoté. Monsieur Bongaga, il faut na iya buna ebisho boye busali le netibino pena secret ni bozana na ba secret le bozo na pesio que la RDC doit réparer avec tous les héros yo ebakia na ebakia ngote et deuxième il faut moi la vie ça fait papa vérité la RDC doit réparer avec les héros première secret Vita Club l'année 2014 on va mettre la coupe d'Afrique finale tant combi Vita comme na ba demi finale ou ba quart de finale Denis Kamba je lui salue là où il est, mais les députés sont ministres. Akei Kokuta Nana Bansien tout va bêta na vita. Il a parlé avec eux. Bafongo le motema. Et ça, Baboma Bana, pour la vita.
tout biloko so occupé te balelaka tamo lela yaya au mona bola muté. La Bible dit le sang d'Abel crier. D'abord ça Kaya lobi Kaya, pourquoi tu as fait ça? Le sang de ton frère qui de la terre jusqu'à moi. Mutako kufa na ye, am na ye, makila ne ganga e ganga. Abel déjà kufa ka. Ndeni nzamba ba ke makila ne zokanga. Ba héros wana pe ba kufa mais makila na bango sa nini? E ganga. Ta ndeni kamba réparer na bango vite ayo beta Coupe d'Afrique. Après combien de temps? Ayo beta finale. So ba 40 ans après ayo beta. C'est-à-dire que nous avons un problème, le gouvernement doit réparer avec les héros. Bao ba kufa aluka famille na bango bazong sa bakor na bango ba considérer bango ne ba considérer pe ba président surtout ba considérer ba kunza bango na ba mozuli et ça la bon au monde que pour comprendre et puis la considération de l'onction na kata mboka nzamba tia ba sanza mais nous sommes méprisés mais ma ki on a bino mte sala bino pour ya on a lobi ba leno ba ki liboso ba na pétage ba na makiona eloko mutasala akomi dans eloko mutazula mbongo deniles natanga ta komona parce que mutaleka ki aloba biloko wana aza père aza aîné aza mukona mamanzana ya lobi ki tala makiona sala makabudu poye balikambo wana il faut sala yango donc ye makiona zula yango mbongo sombela ba voiture sombela ya betaka prophétie ya solo sombela mituka ça tala moya bongi non. S'il y a des prophètes, ça marque que les prophètes ça bêta prophétie à solo. Tu vois, tout prophète n'est pas un prophète de blague avec lui. Tu comprends? Ma qui on a baza, il y a ma ventir, bazali, asalibo. Mais bah on pensa ma penga, bazali. Le temps de miracles n'est pas encore passé. Base à la fatigué. Donc pour y avoir la mort à la biche, ça partout au landanga, on les ressemble la pour la mboko té. Moko zamba pesa biso nyonso moko zambe déjà apambola biso mais bato ba diriger biso ne baza vraiment motema malamu te mais merci de l'Éternel à ma qualité d'un prophète nazomona na gouvernement oyo nazomona mutu moko azokula mais na otanga kombo na yete ma pesa mio si mutuana komone bani na ka na moni akufi ane na gouvernement actuel na moni akufi na moni RDC en deuil na moni mutuana akufi aza mutu oyo a marchaki na trois gouvernements avec na gouvernement na tango ya Kabila ya papa Nzo Rais azalaka voire même na tango ya avec na Kabila le père Zalaka na nani na mwani ni vraiment makasi na Zalaka et puis na oya Kabila mwana oya Kabila Rais après azali sous la gouvernement oya Fachi Beto na moni mutu ala sali akoyi na moni mutu na kufu nzambe mutazo longola e vi makambo oba osala sepeli nzambe na moni kufu mais nzamba ebisinga so aluki ngai na sambeli pona e à confesser parce qu'il y a des choses il faut confesser pour na mboka o ba ja sala pour na mboka o et le va il va souffrir je vais prier pour lui l'escazana yebi déjà parce que il est déjà malade en là déjà et la moni mutana seni a confié les comme bandi na ka oh ba comme bandi na ka ezebele prophète mais attends na trois gouvernements bana ba signe prophète ya pesibiso ye penazati otak ateo nini te atala kama kionate dans ce commentaire ebelete Tokyo olobi Ophelina to beta pe masolo Ophelina oui bino pe ba prophète pe kaka bino fe kam to rota mbutu na ba ONG ba prophète ba komi partout to considérer bino ndenge nini prophète azo solo Ophelina na prophète azaboye prophète tango po kolandela boye eloko malamu ezate maman ça solante comment poche na bino moi pe président pas considérer bino ezate vraiment ya on a biso ke bato ba muyaka monga fingisa ba ya nyonso muyaka monga fingisa ba ya nyonso prophète moi ça ba vantir ya on ba pasteur nyonso ba vantir je parle de ma vie na ebi tata na ngati na ebi mama na ngati ba lokotanga na nzela ba zwa ngai na kola na Ophelina na kona Ophelina na kolo nzamba beninga nzamba tangisinga nzamba salionaza aujourd'hui je suis marié je suis père de 2 enfants bana ngambali ya mwasi na mobala pour ne pas citer le nom na pasi wana
on fait là liar na guna été oui on fait là la tar na guna été on fait là la air alingité mais peut-être moi na yo soit ngali manga aolia manga mais on fait là ta pour sa manga aolia manga peut-être ya pour sa manga mais ba on lier c'est pour nous aolia pona et sengoté aolia ka pona atona alala moi j'ai passé la vie wana alors na ta passé la vie na fardo wana matingai et matinga on a yaki ko sala na ta on fait na munene té na on fait na mo amukie ko la sabino même ba image na téléphone awa et ko zo mo fardo na toujours encadré bana wana otile na ngo na otile na même pe na la kisango ye a rotango ndeto jusqu'au fardo na on fait les antsakati maman les fardo mobile so benga mana maman to ko kate bana ba bela kaba mais to to kufisa bébé winner ma côté la biso non fait na ba image ezali on fait une côte ma côté garde na maman la mela bana ba ki subo bimisa biloko mo ande ba bimisa biloko mais to ande winner ala ina chambre ma côté na mato ya negi mai mo na kufu j'ai béni aussi Papa John votre quoi notre DG votre DG de la chaîne zamba pa molé pour na contribution na ye ainsi pour na conseil na ye pour na orientation vie l'expérience zambo abikisaka ye aotika été autamboné aosala ye makambu ya minene donc toujours fardo tutongi na minute oyo notre orphelinat toi na place pour mutako benga tunike orphelinat zawa non place tozalaki na minute bana ba église ma ekota ki ba image ezali bana ma ekota ki ebomi winner okundi winner kasi na motema zamba shunga tu ana pour ma garantie donc la garantie on a pour sa garantie yo mto malamu contacter prophète RH shunga bana o ndeba no baliaka balo pe balia dibelobi et celui qui s'intéresse aux pauvres car au jour des malheurs l'Éternel en délivre et ma mso sambilate mais au nzambe kanisa na pesa ka garantie pour la borfele zamba saleli corner asambela kité ba omona bo fan mais ça que zamba kanisa yi centenaire asambela kité azaki na païen azaki italien la Bible lobi que tant serviteur na zobela ye pas Jésus ba lobi il mérite comment c'est lui qui a construit l'église les synagogues Jésus a dit so bongo ende mosai na sani abika tu peux aussi prier donner les offrandes bon mon le côté mais au sein libano quelque chose toi na pour ça toujours garantie na yo contribution na yo pour na bana oyo yo orphelinat bazwa place na komba mama moko na komba papa moko nzambe akozanga te ko pamola après awa j'ai des images où on a relaxé bino ndenge événement et ça maki bino ba prophète bokota na bino na bisité to senga na bino monter na bis bon en fait fardo wana ya ko senga na bis nga vraiment nazana ngote kolia vraiment nzamba saki grâce zana bataka ko visiter biso kotike na biso même ba kotike na biso ba nini provision tout bayaka vraiment bayaka kotike na biso so na bi bayaka te donc na kosi comprendre so na bi bayaka te na kosi moni vous allez événement voilà nga nazomona na ebike avec notre caméraman en sungabiso pona ba image tozwa biloko to bimisa ta bébé winner na commune tozaki na kisenso après les tout le monde a mis bana ba l'église au biloko nyonso moni au biloko bana bilamba les winner ayo kufa nzamba zo lokum winner yeyo kundaki bébé winner ye wana to kundaki nzambe kaka asala biso ni ngolu na ye to yebi ke batamte malamba salaka bato ba pesa ka sacré ça tâtonnement ça murmure Comme orphelinat na biso comme on a la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Voilà, moi, comme je suis au Souka, mais mon tour est un prophète éviter. Par rapport à Mboka Congo, par rapport au président de la République Fachi, il a gagné notre école. Na sepelaka na initiative ya notre président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton tant azwaka pouvoir ne ya je crois liboso abengaka ba pasteur ba kusambela ba consacrer mbokao c'était la toute première président depuis nga na za mutuboye na monya zui pouvoir na ya benga ba pasteur na sambela pona mboko ezaka consacrer panzam
président Kabaka ngwe pa nzambe mais Israël malgré qui le pays où le peuple choisi par Dieu il faut pas oublier ça na bango biso parce que tu as la richesse tu as la grâce mais nzambe au fati béton a kosaka kamboka oyo liboso na ye nzambe na kotelemaka po abundela mboka oyo RDCP akolongisa moko nzambe asalaki ke président biso de la république akabango epa nzambe akosaka mboka oyo malgré bitumba mais nzambe wana oyo babonzelaka ye mboka oyo akotika biso te ndenge président bonzaki azwaki kalisi wana soki akoloka esi émission oyo akenda réparer na ba héros comme avec les guerres des esprits abenga bango ata bakufa mais bafamille na bango ezali papa Ambras Bolimbo oyo abotolaka roi Baudouin épée papa wana c'est un héros image de roi Baudouin à l'époque ayo botoli épée héros oyo oluka batombe na bango okende obongisa ngo je crois bakunela kitambo éviter les lots de Zaka Kasso ni Panzana mais famille les ans même l'Équateur là so basali recherche à Mungala basali recherche ba omona famille na président doit réparer na bango président a considéré l'onction a considéré en après baramwanyo sotomona changement ekokota mais yango na lobi ke mboko ba bunta biso bakolonga biso parce que président na biso déjà abonzaki moka oyo ka ba jeu politique nde sama na c'est so bayokani na bango esili moka oyo guerre ezate ezande ba jeu mo ya c'est pour nzambe si alonga biso na guerre wana utakala ezaka ba jeu mo na kati ya siwana moka oyo nzambe déjà bongisi yango na loba o makam prophète alobi prophète ebité tokozwa yo wapi église eza wapi ndo ebité pesa biso penda adresse penda officielle bon église vraiment na kopé sa adresse na comment dirais-je na publicité vu que raison sécurité mais mutu aza na posa na nga fa contacter nga mon numéro plus 243 82 41 51 470 plus 243 82 41 51 470 prophète Rach prophète y a solution même orphelinat même aide à prière même à réunion sur bengangai parce que en dehors prophétie pour prophète nous soit mon mais abik ça en dehors prophétie va kutana nzam la kimbangu abimelanga ata doit guérison na kata maboko na ngai bon tu na bimionné wana comme mususta mo ya manga je vais expliquer yango be ina tuna o expliquer ndenge ya bimelanga c'est-à-dire ozana ka obotaka te wana ka moko difficile benga ngai to sambela nzambe ngana docteur a molimo na prophète na ministère mais na docteur a molimo c'est-à-dire maïté to sambela to ko dans service la prière tout ça pour professeur bi qui s'arrêter faut qu'on dans service ya prière faut qu'on dans service on a encore ta raté on a cas malade on a cas difficile on a cas ils ont compliqué yo benga prophète Rach prophète à solution à couper ça yo solution confiez-vous à l'Éternel Dieu vous serez affermi mes serviteurs les prophètes vous réussirez amen on les a ma bonne so benga nga ko hésiter et au bandela isusu ko bandela isusu camion sobenga prophète na plus 243 82 41 51 470 nous au prophète pe na fait sur na TikTok comme prophète de solution pour mon ngai na TikTok numéro na na secrétaire to secrétaire papa lalité nga moko téléphone nga yango plus 243 82 41 470 au beau tarati vous avez la première la maladie incurable et pas ensemble maladie incurable et pas ensemble impossible bloquant dossier ce que au béninga orienté au orientation on a pesio on a solution na problème na eu. Merci beaucoup prophète, c'est déjà la fin de notre émission et puis tout ça qui n'est pas Koyambayo. Benga la carte comme ça suka moi dédicace na mato balanda kiwo dédicace à Makasi na opesa et pas papa nanga John pour un soutien surtout moral soutien moral papa John votre DG notre DG votre DG la chaîne au Congo Suisse en tout cas papa John Zamba
apambola yo, apambola libota na yo, apambola bana na yo, apambola mwasi na yo. Na ndaku na yo, to na famille na yo, liwe kozala te. Parce que Bible lobi, mwana mpate o bazwa ki na Israël bataki ka na leton. A sauvara ba na Israël pour liwe kota te. A combien plus forte le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc e bati la libota na yo, e bati ba nyos mama mimi ndumbe na mushangla batch na Allemagne. Nzambe a pambola yo. Mwana na ngai mama Beni Anne Mimosa na Katia France na ville ya Lens. Nzambe a pambola yo, a pambola yo, a pambola. Tout peut échouer, mais sauf le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne échoue jamais. C'est les dernières cartes bien utilisées pour sauver l'humanité. Nous en avons 5 continents, nous en avons 5 présidents, nous en avons 5 races, nous en avons 5 doigts, nous en avons 5 ministères, nous appelons en 2025. Année 2025, c'est année à grâce. Chiffre 5, c'est chiffre à grâce. Si bien un prophète au côté d'Angolou, mais qui va Angolou accompagner toujours la bitumba. Année ça Angolou, mais ils a année pe anini ya bitumba. Contactez prophète Zambé à Kozangate ko Pambola partout aux a Ernionso dans a disponible. Merci comme ça, c'est déjà la fin encore une fois. Merci à la caméraman, à Glody Image. Merci Nayo. Sans oublier, hein. Voilà. Maman journaliste Zamba Pambola. Merci beaucoup. Pas oublier ce qu'on a dans l'ombre que Dieu te bénisse. Glody Topé Siombo, quant à moi, Tokutani. À la prochaine. Bye.